Mbote de partout. Parce que quand on a besoin de mon bima la carte chaîne la bino et diba TV kabamina humble serviteur papa et diba likambo na motote. Ba yimboka lelo to yeli bino message moko to tambusaki micro na biso toujours baladeur ndenge tambolaka na boyibi ba vidéo na bozui ba vidéo oyo to komemela bino na moko ya lelo na événement oyo elekaki na kati ya Yoville Lobby quartier oyo to bengaka quartier ya ba Congolais quartier ya ba Nigeria, quartier à étranger nyonso oyo na kati Afrique du Sud likambo kama na kati Shoprite Shoprite ya li moko ya ba otulobaka moko ya ba shop monene lokola ba Spa lokola ba Checkers ba miyibi balandaki mutuka ya mbongo balandaki po basala coup bayiba mbongo wana toujours comme détournement. Tala epai insécurité ezali komema biso na kati ya mboka oyo tala epai insécurité ezali komema biso na kati ya mboka oyo Afrique du Sud oyo tovandi ezali kopesa pasi yango tokobelela mokili mobimba bino bakonzi na biso ya Congo botala bakongolais oyo bavandaka na Afrique du Sud et puis ezalaki en face ya market le market c'est-à-dire que wenze oyo pai wapi ba Sénégalais ba Congolais ba Nigériens ba Zimbabwe ba Mozambique et pas bakenda koluka mwa meya masasi petamaki à partir ya moyi wana mobimba ya journée à lobby pote ba miyibi bakina besoin basala détournement ya mbongo oyo mutuka ya mbongo oyo transportaka mbongo soit et kosala versement na kati ya Shoprite soit et kozwa mbongo na Shoprite po mema yango na banque biloko na tolobaka mingi ezalaka na bato oyo basalaka soit na kati ya shop nde batekaka mission tala motuka ekomi tala esali boye nde masasi ebetamaki eriskaki bato ebele bakufa mokolanda video wana mpona kotiela bino na bacomateur oyo bato bazali koloba me nzambe aza mabolingo mpe nzambe azali mawa kaka bango moko bamiyibi tokangaki moko mpe akusilaki koya na maboko ya bapolisier oyo ya sud-africain basalaki mosala kitoko bakendaki ne même na hôpital parce que azwaki babala tozwa mwa moke reportage ya bandeko oyo bazalaki sur le terrain oyo ya Diba TV ndenge bamesala kotindela biso bavideo mpo te tomemela bino mpe peuple congolais. Anafika Jororo. Anafika Jororo. Jororo anafika. Huyo brave huyo. Huyo. Arwa ne moto ndio mararo wagarugo. Abanga biga mo pidi. Maybe there's another gun. The gun is down there. I think they're looking for the gun under the truck. They're looking for the gun. This is a car for what? Eh, Arwa mano. La Roma. Yaya. Indina ya Yoville abisiyo mbila awa abibali akara mbongo bayibi mbongo bakangi bato wana abisiyo defwa te awa merisi mbila na fo bakangi bato yango bazubango tala bato likola mutu
Ye wana muyibi wana ye wana na se abiso mabe hélicoptère likolo na biso mabe na nenga fo yo ville na nenga fo na bisa yo eindi bakangi bajwala balinga bayiba mbongo balinga bayiba mutu kwa mbongo ye wana na se moyibi yango yeyo alinga bomisa bato yeyo bake na ye bato bayi bakufa mpo na ye ayi koyiba mbongo yeyo. Voilà des retours, et moi petit résumé moké un message de là que nous avons vélo. Baïmoka et ceux qui wana tozaki pe na sécurité ya pasteur moko ya Bethel, pasteur Ben ou asila ikozo masasi akende ko katsa suki na salon ou babengaka ya papa Zizi ou ekambami na leki na biso moko ya musicien les petits yenda zali quoi faire na kati ya salon wana mais tala batakaki pe pasteur Ben asila ikotika biso na mokolo ya lobby. En tout cas, ça fait toujours mal comme on a un événement à boyer, comme on a makambo à boyer, ndenge zali koleka et ça dit vraiment qui côté tout ça dit qu'on vivre dans la sécurité et ça va compte à rendre tout éviter et surtout dans mboka oyo tu peux te corrompre ou tu peux corrompre faut tout te bien à sud africain au PC ne fisque même un $5 pour akata mutu vinaye et ça dit passer mingi pemawa Bethel ezali kolela Bethel mokili mobimba ezali kolela vraiment pasteur oyo asili kotika biso oyo ayaki kokata suki à partir de 19h30 bokozwa mpe mwa bacomateur oyo toujours micro baladeur ya Diba TV etindaki bambela na bango mpo bakende kosala baanalyse koyebela biso babelili mpo toya kolakisa bino le maire na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Congo Diba TV mwana mboka Congo. Baba is close. Baba is close. Is close, Baba. Is close, Baba. Therefore, I'm about to ball. Why they not see my dad missing Duki? Octubre, Tamonica, Munapia, Oyo. Fuck up. Tignon, c'est ça, les ma passe avant. Sa femme, aussi on l'a tiré là-bas on a que l'autre quel est ce genre de siko quel est na so lingana olingo ki mabona de balandinga enfin ni wana ti alodi azalaki na écouteur na zela poto sela na to silisa na ye toke bakaninga na si wana babani ko beta beta wana ya vandika wana ya vandika na so bela tata wana mère pe mukolo lopangwa yisima mère pa ba nous sapi makeli na kati okay muto yake na munduka leki ko tu place bazo beta aleki place bozo beta na longi ba abete place tas ko na tali maboye na za set na tali na moni makila abimi mbala moko babimaki sikoto na moni makila ngape le senga lokwa na ni sikola la ndabango olanda batiki fongola mutuka batiki na passeport na ye bobenga ambulance te biso to benga mama zo benga ambulance mais bazo ya te babeti na lisu na mutu pona yoki ke licence ke banda na bongo babeti abu portant yindi awa OK c'est possible c'est que awa moni awa moni obite awa on est dans cette place là so ko ba mo ba suite ici parce que albanda ko bouger boko ayo chabo ngakutu nazolinga na simba mama ndadi ko simba te tika pona OK lesala na passe no mo ndeko na makila donc yo yebiete zamba na liboso aya ko kata suki atuni yo kutia parquet ni ala fandi afandi aje ko tuna wo yo nani yo le ya zana kati aka ya fa ina team atele mutuka yo le petit ngabia ngale petit ya c'est que bato nje ba olanda OK
Nga ti le petit. ye akoti Te nde avant yo kota alinga avant kotia kota kara, alinga tia nga kar boye te. yebi te Tiango na porte. tia opoto monaka yango molili elingi ekota Abi aoza maele. après nde akoti avandi otie elamba Tant okoti na chai otie crochet nalatisi elamba crochet oyo na tie tant na koti awa nalatisi avant na tant ya koti na tie crochet nalatisi elamba ok na bi tant nalatisi elamba na bi te natia cadena nakanga siko lere yo olingi wo bakata basi bazoya boye na mode ya bato mibale misato batelemi batelema Voilà, tosuki wana pour la mokolo lelo bayimboka tosimba na loboko pour tout d'abord chaîne oyo ekende libusika bosabone massivement na kati ya chaîne na bino ekambami na MB Serviteur Papa Yedi likambo na moto te maboko na nga toujours pembe tokute koyamba bamakoma awa bazali mpe nano awa na mpe balongwe te tozali na bango ti le 14 mars bokote kosomba babillet na bino na baadresse oyo ezali affiché wana oyo tokotinda bino bapublicité bosabone massivement na kati ya Diba TV mpo bosokoka kozanga te balemeya ezalaki ngai moko Papa Yedi Diba likambo na moto te na message oyo toyeli bino na ntongo ya lelo